Bongo Jakindala na musique aluki poto asengi wera meme poto aya poto te akena makambo politique aluki poto azwa poto te ti lelo Jakindala monana nu poto te donc nga esengo nanga naza awa na Paris Champs-Élysées place bayambaka ba président de la République awa ezaka concert afali nga lelo esala nga plaisir ba meminga poto pona musala nanga na quel FVT mi vraiment meminga poto pona musala nanga po ebele o baya poto bafinga biso bakata bango na ba face o mona pena mona mobali andimi azwa mobali oyo apanza esima mobimbe ko mapolele ngazo disa yo yebi baya yo ba filma bango balali boye te kozwanga te yo yebi ape ba artiste musicien basala musala na bango biso siko bo bloquer ba artiste musicien bo mona te bo bloquer biso pe soki Bercy o ezalaki te ken pe na ngamona poto totika ba musicien baya kobeta ba masa na biso pe bafongola bango pe banzela ba masa na biso baza ebele na Kinshasa wana baya mona pe poto et kosala bien. D'accord. Pour bloquer poto pendant 10 ans ba biso to bandi ba succès depuis ba l'an 2007 na bandi succès depuis l'an 2007 na yo mona poto na l'an 2020 ata yo moko. En tout cas, merci beaucoup Ken. Soki na zongi te bokatanga loboko te mais bosala ngo opération. Mais batebele pe baloba eke yo koma ti to kata ba maboko manika. Kasi ngai na zonga na tramotina pati le boso belinga tramotina ngai fana kendo kata pe na batu dans au moins zeto bakata na forêt équatoriale. Machine na ba benga ngoni. O pati le boso belinga de na kendo kata ngo sko boy. Vous comprenez? Ma oyo bozo sepela na boye imalamu ya Ken Piana. En tout cas monde entier pe baza na sengo po na yebi ke Ken Piana za na bafane ebele. Cédric Flash Plus Zali. Mutualité misunga yomoko misunga tokate mutilinga la tezake yomoko misunga nga déjà na sadere nela sabre na koki na Turquie Suède nga Suède mame na salefo na kamala dina bela kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadere et puis ba musicien na matu baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba musicien na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai mo na ba musicien na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga Hey, okatelinga lingala pona santé mwana. Mon fils, pour ma santé misunga okatelinga lingala. Bandeko misunga ezali kokatela mutulingala te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga ta santé c'est ta vie. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Ensemble, là, on confectionne de produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages.
On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez les soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grâce Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grâce Beauté sera à votre service. Hey, Zambé, yo. Ozolula ya bato ya yo mpe koki kokoma bongo na pomade awa toza nde mwasi na ngai mpe okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatoza mpona adresse ya kosomba pomade awa toza. Pomade Awatoza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate Mpona kovilisa bamole, mipende, sima pe tolo. somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat. Salut. La pomade Awatoza mase yango epakomi nango kibokoni na pomade Awatoza. Elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey. La mignonne Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga pro Kaka. Ah oui, comme vous le savez bien, l'actualité, ça reste dominé d'un événement. Il y a Fally Ipupa, l'artiste qui va se produire ce vendredi 28 février dans Accor Hotel Arena X Bercy. Et sans plus tarder, je suis avec un journaliste aille fraîchement à outil vraiment Kinshasa uniquement pour un événement. Pour un événement, il y a Fally Ipupa. C'est-à-dire que ce qu'il y a, il y a pas de moussala, il y a des bengi awa. Quand on a besoin à Pessi Mukongo et l'embezo la kisa. Bonjour mon en France, devinez, je suis avec qui aujourd'hui Mbote mon mboka Ken Piana. Ouais, Mbote de game, Mbote bande retour bazolanda biso vraiment na repesa Mbote mingi na parti les beaux, moi na poto à solo, grand frère na biso. En tout cas na repesa Mbote na sœur Angèle Muswahili Makizembe, na repesa Mbote na bande retour vraiment bayambi biso na kati ya France vraiment et salinga bien. Voilà, voilà. Aux émissions montent ça vraiment rapidement pour les abonnés na biso ya Elengi ya Congo. Moi un petit message que c'est biso séjour na yo à Paris, au Banen on a Bella, ou à ce qu'on a Paris, dépose à Paris, comment ça se passe? Ouais, ça se passe très bien. Mon séjour na kati à Paris vraiment nenge toza liboso ya Champs-Élysées. Oh tout le monde na ba TV kaka. Nenge ba cérémonie à deux fois ça les maka awa, le loken puis on appelle à Kiti. Yango na tuna kibino mboko eza ba koko na bino, eza mboka ya mundele zamboka mundele Champs-Élysées yango yo place la cérémonie minene ele kaka ya blague te to mona na musika mais lelo namoni ba parti lebo namoni Juvenal Kibala ba sœur na ba Angèle Muswahili Makizembe donc salinga plaisir moko impossible. Voilà, wana bon mon azotala sa sœur Angèle Muswahili aza juste derrière la caméra et n'a pas aussi beauté, beauté image, il est bien derrière la caméra. Cette image est filmée par un iPhone 11 Pro Max de beauté image. Atiki caméra lelo à lobby c'est la téléphone. Donc tu poursuivre une interview voilà, oh mon sœur il y a Ken Piana Bonisé. Naza bien makasi. Beaucoup de mingi na petit frère mais à la côté ya Afrique le Venezuela na Europe. Ah to kutana ka kota ya se apo ya makelele na se apo makelele melelo penda na grâce ya Fally Ipupa na Sule Kauka lelo to Suleiman Kauka boss de boss wana poto ya solo. Voilà, to le camper rapidement ces jours na to monyo e awa ba to zone na ba eba kozonga to kotikala. Bon, kozonga na kotikala nga pesa bato devoir il y a 10 jours. Soki après 10 jours bomoninga awa c'est que na tikali pena. Donc soki après 10 jours na zate c'est que bozo ba image na nga na Congo donc kala mingi te
tosilisa makambo yango ngai eloko nayelaki awa ezaka concert afali nga lelo esalanga plaisir bamemi nga poto mpo na mosala na nga na ke FVT mi vraiment memi nga poto mpo na mosala na nga mpo ebele oyo baya poto bafingaka biso bakatakata bango na bafesi omona pena mwana mobali andimi azwa mobali oyo apanza ye nsima mobimbe ko mapolele ngazobisa yo yebi baya yo bafilmaka bango balali boye te kozwanga te yo yebi ata kombone banda na lettre nini ngazoyebisa yo ndenge na ye poto boye eza bandeko na biso ba jazz na bafilme mosusu wana oyo bazalaka kofinga biso nga na oloba poto yango visa suka ebimaka ezalaka ya bino te elakisi teke ndenge nga mpe ken piana na ye boye natia limite mpe mpo na baya yo baye nanu te na osouete bango nde babonne chance ndenge na ye nzambe asunga mpe bafrance temai bamaiki lokamba baleketu bamaster ebele baa na congo wana vraiment bavaldi tamboe bamanique de john baya mpe kosala biso toujours bien donc arassuré biso ke dans 10 jours, dans 10 jours, à Zozonga. Zozongite, tokata loboko. Te en tout cas, soki na zongite, bokata loboko te, mais bosa lango opération. Mais ba te bele pe baloba eke yo koma, te tokata ba maboko, manika. Kasi ngai na zonga na tramotinat, na zonga na tramotina, pati le boso mbeli nga tramotina, ngai fona kendo kata pe na batu. Dans au moins zeto bakata na forêt équatoriale. Machine yana babenga ngoni. O pati le boso mbeli nga. Donc na kendo kata ngo sko boy. Vous comprenez? Donc des fois te batu bazala calme toyelaki musala voilà toyelaki musala tokozonga ngako to chance na age na nga boye na ye na moni poto bongo Jackie Ndala na musique aluki poto asengi wera meme poto aya poto te akena makambo politique aluki poto azwa poto te ti lelo Jackie Ndala monana nu poto te. Donc nga esengo nanga naza awa na Paris Champs-Élysées place bayambaka ba président de la République awa donc ça linga plaisir à danger. Voilà un petit mot un peu rapidement pour un concert tozo mona côté monsieur batu bazan ko s'opposer pour le concert concert ekobeta batu ba ko s'imposer toza 100% ba congolais 85% ya ba congolais si bandimi ndule ezonga yo pena o che pena tembege no concert on ekobeta na yebi yo concert ekobeta ba combattant bazali même boumbu Egypte esilaka hotel ozola la na foza mayele même boumbu Egypte esilaka nakuti congolais nyoso to bakende ba misala na bango totikela pe ba artiste musicien basala musala na bango biso siko bo bloquer ba artiste musicien bo mona te bo bloquer biso pe soki Bercy oyo ezalaki te ken mpe na ngai mona meme boumbu Egypte esilaka nakuti congolais nyonso to bakende bamisala na bango totikela mpe baartiste musicien basala mosala na bango biso siko bobloke baartiste musicien bomona te bobloke biso mpe soki Bercy oyo ezalaki te ken mpe na ngai mona poto totika bamusicien baya kobeta bamasa na biso mpe bafongola bango mpe banzela bamasa na biso baza ebele na Kinshasa wana baya mona mpe poto ekosala bien. D'accord. Bloqué poto pendant 10 ans. Babiso to bandi ba succès depuis l'an 2007. Na bandi succès depuis l'an 2007. Na yo mona poto na l'an 2020. Ata yo moko. En tout cas, merci beaucoup Ken. Oza émission moko très rapidement. Oza symbole ya France yo yebi. Merci beaucoup. Bon, si na biso na régie na mono lati vraiment oza ba bloro moko était camarade très cher. Drapeau à France. Drapeau à France. Drapeau à France. Ah ouais. Bala tite. Oza ba drapeau à France. Oh, ce qu'on a tout notre Zidane. Wane Zani, ce symbole, il y a drapeau à France. D'accord. Donc c'est ça. Je te remercie beaucoup. Voilà, Régé, ça, la fia China, beauté image, on appelle si bien beauté. Un petit mot, grande sœur. Mais on appelle si batunyo son beauté vraiment. Oh, bozo sepela na boye imalamu ya ken piana. En tout cas, monde entier peut passer de Singapour na yebi ke ken piana ça na ba fan ebele. Cédric Flash Place Zali, donc il est trop. Tu es à Champs-Élysées. D'accord, trop. Priscilla. Bah, moi, je salue tout le monde et je suis contente de voir Ken Piana à Paris et j'espère qu'il va rester parmi nous. D'accord. Donc voilà. En tout cas, on est ensemble. Je vous remercie beaucoup. Alors, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. À la présentation, c'était bien des Game Pro. Votre frère. Et n'oubliez surtout pas de lâcher un pouce bleu si vous aimez bien la vidéo. Et Beauté Image était derrière la caméra. On se retrouve au prochain numéro. La mignonne. La mignonne.
Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kaka.